Mais Batoloro ba Mike Kalambai. Oui. Bah c'est improvisable comme ba homme bédié. Il y a ça chanter. Ça chanter. À cause à la passerté. Mais avec bah dégâts où tu vas commettre les choses. Ouais. Même na ma musique même atika na ekaka. Mais tout le monde y a outil gozonga na lingomba. Ba yambié. Mais na yon na bino ba o ba yambié wana ce sont des fanakuti. To senga na. Elilo image. Elo na osenga yo. Chikote bango. Baza batu oh oui. Balancer le son image wana. Mais sika ba yambié wana. Na bato ba yambié. Oui. Na robenga bango baza ba Belzebul. Bato ba yebinza mbete. C'est vrai. Oui, bango nyo surtout ndenge basangana yona les églises nous le roi secte. Elilo image. Elo na osenga yo. Chikote bango. Makama mona ni onyo so do Mike Kasali. Ouais. Mike Kango lobi na bino na se retirer l'église, na se retirer na mamni na kene kopema. Papa, même pas une année. Oui. Ozongi mbala moko, osimbi pe Bible bangi ata nzambe te. Elilo image. Elo na osenga yo. Chikote bango. Donc, soro la nipe king ate rapé. Ate rapé. Soro la nipe lignée banzembo ya king et d'ailleurs côté ils ont parlé sur la société, tu vas reparler sur ma bêtise té. Il y a makamone sur tozo mona lelo. Et la plupart il va passer na biso lelo. Et ça ba bêtise na bêtise et puis mon côté. Mais c'est répétitif. Au Rolanda, Bakenda, ala la gina mwasi mutaka le bimi. Les mêmes mwasi wana zawadi. Mike Kalamba. Mais ça Bakenda l'allié, Mike Kalamba ya l'allié. Moïse Mbie peut te éviter ce gars là la guié Matuta peut te éviter ce gars pas là la guié donc bango nyo surtout wana Elilo image elo na osenga yo chikote bango na vanda wa makamona mseza barema na vana nga passer te oui mais bana na nzambe place ba vandi ba se retrouver na makamona aloba parce que na si pe na sala débat na pasteur moroboy olia qui est ya congolais olia qui est 3 points na Kazarema olia qui est 3 points na 3 points ya solo là oh pasteur Miko na 3 points otangi na kombo na mais na tangi na kombo na na ba vérité oh émission Elilo image elo na osenga yo chikote bango parce que ayiba combat na biso famille Tshisekedi ba yiba combat na biso pour ba s'enrichir ba yimba ko na ndeni mais combien de combat ba combattant il va combattant tant que tu as pression nous allons au four au moulin oui tout à fait tout le monde a une famille Tshisekedi na libana te tout le monde a une maman Marthe na marche te tout le monde a une Félix Chilombo qui na ba garde à vie te caché cerne beba qui te mais soit disant il passe à sa rapé combattant mais caché cerne beba qui mais caché du CBB mais combattant comment il combat à quoi mi combattant pour mon Tshisekedi batu ba yebe pour mon Tshisekedi Elilo image elo na osenga yo chikote bango combat ekoki aussi là té mais sauf que je déplore na ndenge bandeko msu ba komo bunga nzela combat na biso za combat ya idéologie combat moko idéal combat moko ya ba idée forte maintenant aujourd'hui c'est dégagé comment on va se dégrader dans ce sens on a mona bandeko msu ba zo na makomo ya tribalisme Elilo image elo na osenga yo chikote bango Donald na la rappelle la plupart ya ba combattants belé tant baloba so ba vidéo ezali o ba baloba o le Congo sera indivisible mais tant yo zo na discours ke baluba wana to bato bandundu wana to ba Congo wana comme ça tribalisme ils ont profité na bato ya libana o bazo luka ba balkaniser Congo tout à fait ils ont séparé bato tout à fait combat soit ils combattre bon combattre Chilombo parce que biso nyo surtout toujours combattre Chilombo Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Elilo image elo na osenga yo chikote bango merci na balandino sobomesana kolanda ya bino mopandisa monene ya mboka na kombo ya le king de la presse. Alors yambo ya kobanda masolo na ngai déjà na ko sabino ke naza éprouvé na kufela ki mamaleki o nyoso bali kolanda ngai
bakokunda mama leki na mokolo ya le 9 kozala bongo samedi biso tokokuta na bongo na gare ya Saint-Denis na 17 boulevard de la Libération omiso alingi akutana na ngai to akutana na famille tokozala wana de 20h kino tongo donc mama leki bakokunda ye na mokolo ya le 9 na Kinshasa. Maman Albertine Kundomba oaza bongo kimbangisi ya monene na simba kimbangisi neso oboyebi maman Albertine Kundomba, grande sœur propre ya maman Nelly Mungenga, grande sœur propre ya papa Matouchela. Vraiment on a koyebisa bino bakokunda ye na mokolo ya le 9 biso awa na Paris tokosangana bongo na 17 boulevard de la Libération na gare ya Saint-Denis. Merci encore na bato nyonso bokolanda biso. Napesi merci na bayeso oyo ba souhaiter na ba condoléances. Merci penza tozala elongo toujours na mokolo wana ezaka jour moko wana tozala pona ko kanisa encore mémoire ya maman na biso maman Albertine Kundomba. Alors na maso na biso lelo to solo la mo mukena mobundeli monene ya mboka na kombo ya président Papi Volcan. Waza bongo président ya combattant non aligné. Il peut par rapport à les autres combattants. Mais bon, ça va bundelara mboka. Alors tout ce qui concernant basal nzambe oyo bako mema makambo ya nzambe na mwa bulu yeke. Et pendant que musikate na réalisation to abona ya Willy Kunda, to zabongo aussi na Gilles Vamanseka TV, Yves Genda les descendants, to zabongo na chinois Makola en direct de Mikili. Pendant que Moussikati, bonjour président Papi Mbombo. Bonjour les kings de la presse congolaise, Idino Image, Panza, Samoya Congo. Merci président Papi Mbombo, bonne santé non d'abord. Oui, santé Zangaï, donc Nera Omoni. Oui. Santé Zangaï. Vous vous mettez bien? Vous vous mettez très bien. Ah, c'est bien. Alors, président Papi Mbombo, tout sur la toque n'a pas Moussikati. Tout est comme on a affaire Vaseline. Affaire Vaseline, oyo et Ningisi Mokili, frère tout chantre de Dieu au tobi que tout pasteur Mike Kalambai, autaki kosala bisala sala na ye Ningisi Mokili ti et comme que na ba théâtre ba comme kosala na ngoma émission Mystère Siatul pe azo préparer moi tibi moko boye pona masolo kaka ya Vaseline. Alors comment na ba centre de Dieu ko uta na koyemba mbala moko ko kende na ki pasteur pona yo bazola na mbongo to eza nzambe ne mutazo tinda makambo zalande mwana. Non, ben en fait badaro s'improviser d'emblée déjà na pesina no Mystère Siatul ba mote place azali na lundi moi extrait nzembo na tsali parce que ada humoriste ba humoriste bazana pona ko sexara biso ba humoriste bazana pona ko relater tout à fait ba makambo de kana kati ya société et ba ba ko tenir rigueur mais type moi type ne wana ese bimagi déjà et moi na saluer na bisika zali mais concernant question posée na Edino Image na rolobaka ki bande ko na biso na baza ko s'improviser oui baza ko s'improviser parce que Jésus-Christ a joué comme étant modèle. Et ceux qui Jésus-Christ a joué surtout battu les maranachières, joué comme étant modèle. Jésus-Christ a tiré moi si abatouté. Oui, tout à fait. Jésus-Christ a prêché la parole. Jésus-Christ a dit vous avez reçu la parole gratuitement, donnez-les gratuitement, même chanter normalement. L'église au fêlé. Gratuitement. Parce qu'ils ont reçu la parole. Gratuitement. Mais bon, gratuitement. Je sais encore, je me rappelle encore, frère Patrice Tango Bandaki n'est pas gratuitement. Mais Lelo, Bamokolo Suka, Banze mon ami est bêta na Bamatanga, Makolo Suka. Donc, Nebinze mon. Tant est gratuit, mais Lelo, ils ont reçu gratuitement. Comment il y a le chocho. Et Dédé. La plupart ya bande ko na biso na ko batlo ba mai Kalambai oui azala ki chantre na église ya papa ya Moïse Biye église Bethel une église Bethel azala ki chantre kuna mais loko la azala ki chantre amonike azoyemba batu bazolanda et que master na Moïse Biye azala ki pe chantre
à s'improviser comme pasteur. Oui. Yé pe le big ngai pe na ko comme pasteur, moi na mai na ngato bana ko yemba na ye comme pasteur, ngai pe fona comme pasteur. Donc c'est là plutôt Mike Kalambai à la nade Moïse Mbi le comme pasteur pe ngom à s'autoproclamer pasteur. Mais bon, on va s'improviser. Mais ce ne sont pas tous, même Bible et lobby, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Parce que même quand la Bible en est le big et non, les peuples périr par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Le gars a connaissance. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ceux qui bandimi, bazalaki lokola ba chrétien de Béret. Oui. Parce que ba chrétien de Béret ce que yoté ayé a rejoint Bible ou ezali constitution atala si réellement makambo est dans la carte de Bible ou yo le bélier ezali na carte ya Bible. Mais si des gens au jour d'aujourd'hui arrivent à s'improviser des prophètes, des bishops, des nini bati tenir surtout bango ba mi pesaka. Toko ko kamate ke ba scandale wana ezala. Donc ceux qui Christ alors ba qui base voyez comme étant modèle. Normalement, bango ba koka pe kokoya te parce que la plupart il y a ba gynécologue oh ba mona ra mitakala ya basi tous les jours tout à fait ba sala ka basi na ba toucher tous les jours ba koya raté mais boni ba pasteur ngo ya biso ya Congo ba mona ra mitakala ya basi tous les jours te mais ça la ona koyi ba koyi la rani et puis tant ba koya ka wana bandimi bazo limbisa non mais donc tu toujours ba oh ba limbisa wana et là ba brebis perdu ouais ba oh ba ebi parole ti donc baza ba fanakuiti ya batu oui mais alors que mutu fois à la fan ya liloba fan ya Bible parce que la plupart ya ba pasteur na biso lelo na Congo ouais ba ko laksa bandimi na bango te to ko yebisa bandimi na bango te c'est quoi l'Ancien Testament et c'est quoi le Nouveau Testament. Tout à fait. L'Ancien Testament c'était les prophéties et les promesses que l'Éternel des armées donnait aux enfants d'Israël. Et l'accomplissement de la parole, c'est le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement des paroles. La Bible tout. Non, la Bible était le roi chrétien de Béret. Expliquez-moi que Bandimia Béret. Bandimia Béret, bazalaki soko yo côté ya bango. Oui. Faut fondre la Bible. Barolana oyo komamina na Bible. Oyo nyonso toza na kati ya Bible te. Bandimi ebere barolanda yango te. Barolanda yango te poza libanda ya oh nzamba lobeli biso. Mais lelo la plupart ya bandeko na biso lokwa ba s'improviser. Parce que batloka ba Mike Kalambai batloka ba Moïse Mbi. Soko tali bien na tabernacle, il y avait les liens parce que tant nzamba bengaki Moïse, après ça qui Moïse vision à provision. Parce qu'au jour d'aujourd'hui la plupart des gens qui s'improvisent, des hommes de Dieu au Congo, dans la vision, dans la provision, mais s'improviser comme homme de Dieu. Maintenant, on Nzamba benaki Moïse. Après ça, Moïse vision, na provision. Moïse qui était, qui bégait. Après, on même quand on est le boss Pharaon, mais Nzamba n'a pas dit kukumaso na quel boss Pharaon dans le bandé ni. Mais Nzamba le quoi après ça, Moïse vision. Il y a qu'aucun négo libéré bana Israël à 4 Égypte. Aïe qui fait qu'on peut ça provision. Provision à Moïse et Zalaki Aaron. Provision à Moïse et Zalaki Myriam. Mais Aaron a Zalaki pilier à provision au Nzambé après ça qui Moïse. Devant Pharaon, Moïse a bané Sazou Malobate à travers Aaron, né Malobana et bané Kobima. Mais battu le roi ba Mike Kalambai. Bata batu fallait bâtir la caga na lié de chantre. Chantre parce que tant on a appelé ça Moïse vision, après ça vision retourne à tabernacle. Dans la vision retourne à tabernacle, il y avait des liens qu'on appelait les liens saints, les liens très saints et les liens de chantre et il y avait aussi les parvis. Place au bateau banek au Kende, Kosambela. Ouais. Donc dans les liens très saints, c'est le mouton banek au Kende, les liens très saints et Zaki Aaron. Abandai comme même un dixième ya bana Israël pour on négocier na masuma bolimbisi ya masumu na bango. Mais tant que Christ a koufi, ba biso que même rideau ya lié très saint et panzaragi. Donc vous avez tous on a besoin de repasser par intermédiaire ya mututé pour na que sengi la biso masumu. Voilà pourquoi ba ko pesa sous dim de loti.
Ah, donc dis, mais comme interdit? Non, mais c'est biblique. N'a pas ça même un verset biblique, mais n'a pas ça. Oui. N'a pas la confession, dim, bah, pas ça. Mais offrant, n'a pas fait une amène. Mais il faut te vérifier, madame, parce que comme vous avez passé, tu es n'a pas passé de mettre au fond de la Bible. Non, tu refous la Bible, dit non, image. Non, tu refous la Bible, bon. En attendant, tu solo là, n'a pas mis un verset biblique, parce que dans la Bible, tu as enseigne-moi la Bible. Comme ça, on a remis là un verset biblique. Bon, tu illustres un verset biblique. On peut ça pour gagner. On peut ça sur dimité. Même temps, on va mais la masanga makasi, mais on peut ça verset biblique. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Verset, on a pas à l'Europe bandimi à Béré. Oui, comme même la Bible, on va baser Gondima. Oui, comme même la Bible était basée Gondimati. Mais l'Europe a maï Kalambaï. C'est improvisable comme un homme de Dieu. Il y a la chanterie. À cause à la patience. Mais avec des dégâts, tu vas commettre les choses. Ouais. Même dans ma musique, même Atikanaïka. Mais tout le monde y a aussi besoin de la lingomba. Bayambié. Maintenant, il y a un abino bao bayambié, ce sont des fanakuiti. Tout ça on a régi. À balancer les sonores image wana. Mais si ka bayambié wana. C'est son cœur chrétien. Alléluia. Tous ceux qui fréquentent les églises, tous ceux qui prêchent le Seigneur Jésus, n'ont pas un cœur chrétien. C'est que malgré tout ce qui s'est dit, son âme meurtrie. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il accepte tout ce qui s'est dit. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien que tous ces gens-là ont raison. Mais il a un cœur chrétien. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu ont été trouvés au milieu de beaucoup de choses, avec des preuves à l'appui. Alléluia. Amen. On les a vus déshabillés, mais lui on l'a jamais vu déshabillé. Mais parce que seulement ça se raconte en son nom. En tant que chrétien, il dit: je me retire un peu pour chercher la face de Dieu. Je voudrais interpréter les langages de Dieu par rapport à ça. Alléluia. Amen. Et par rapport à toutes ces responsabilités envers Dieu, il dit: je recule un peu. Voir un pasteur titulaire se retirer des activités et venir dans l'église s'asseoir dans la foule, ça c'est donné seulement aux chrétiens. Ça c'est une nouvelle éducation spirituelle qu'il donne aux autres hommes de Dieu. L'école de l'humilité. Alléluia. Dit: je voudrais épargner dans sa présence de ces choses. Avec ça, il aura beaucoup d'enfants dans les Seigneurs. Il aura des enfants disciplinés dans les choses de Dieu. Papa, ta présence parmi nous nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lui dire: papa, nous t'aimons? Papa, tolingi papa. Est-ce qu'on peut lui dire encore: papa, nous t'aimons? Papa, nous t'aimons. Papa, tolembi yote. Papa, nano tolembi yote. Jaja tokolembaka yo. Jamais tolemba yo. Ozaka ka papa na. Papa na biso kaka. Est-ce qu'on peut acclamer le Gloire Seigneur? au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Pendant qu'il cherche Dieu, je prie Dieu que Dieu lui parle pour toi aussi. Parce qu'il est pendant des moments profonds de retraite et de prière.
Que Dieu lui parle pour moi aussi. Même pour toi aussi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous parle sur la nouvelle dimension de l'église. On a vu ici, on a entendu. Mais basalika orgueil batika. Basalika lolendo batika. Mais nous avons un pasteur enfant de Dieu. Son silence ne veut pas dire que Marambalo est solo malhabité. Mais le roi Batangi Kombo Nangana Tikana Nazonga Sima. Amen. Amen. Kebana Mutake Lukanzambe. Amen. Je ne peux commencer le serment de ce matin sans saluer parmi nous la présence de notre papa. Papa, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa, le pasteur Mike Alambai? Avec votre respect, je vous prie de vous tenir debout. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Manifester au Seigneur combien il est bon. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu seulement qui peut faire ça. Merci, papa. Écoutez, vous savez ce qui touche mon âme et mon esprit? C'est son cœur chrétien. Alléluia. Tous ceux qui fréquentent les églises, tous ceux qui prêchent le Seigneur Jésus, n'ont pas un cœur chrétien. C'est que malgré tout ce qui s'est dit, son âme meurtrie. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il accepte tout ce qui s'est dit. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien que tous ces gens-là ont raison. Mais il a un cœur chrétien. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu ont été trouvés au milieu de beaucoup de choses, avec des preuves à l'appui. Alléluia. Amen. On les a vus déshabillés, mais lui on l'a jamais vu déshabillé. Mais parce que seulement ça se raconte en son nom. En tant que chrétien, il dit: je me retire un peu pour chercher la face de Dieu. Je voudrais interpréter le langage de Dieu par rapport à ça. Alléluia. Amen. Et par rapport à toutes ses responsabilités envers Dieu, il dit: je recule un peu. Voir un pasteur titulaire se retirer des activités et venir dans l'église s'asseoir dans la foule, ça c'est donné seulement aux chrétiens. Ça c'est une nouvelle éducation spirituelle qu'il donne aux autres hommes de Dieu. L'école de l'humilité. Alléluia. Dit: je voudrais épargner dans sa présence de ces choses. Avec ça, il aura beaucoup d'enfants dans le Seigneur. Il aura des enfants disciplinés dans les choses de Dieu. Papa, ta présence parmi nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lui dire: papa, nous t'aimons? Papa, tolingi yo papa. Est-ce qu'on peut lui dire encore: papa, nous t'aimons? Papa, nous t'aimons.
Papa tolembi yo te. Papa nano tolembi yo te. Jaja tokolembaka yo. Jamais tolemba yo. Ozaka ka papa na. Papa na biso kaka. Est-ce qu'on peut acclamer le Gloire au Seigneur? Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Pendant qu'il cherche Dieu, Tango aliko luka nzambe. je prie Dieu que Dieu lui parle pour toi aussi. Naliko senga na nzambe te nzambe alobela po na yo pe. Parce qu'il est pendant des moments profonds de retraite et de prière Po ete azana kati komizongisa na mozino na losambo. que Dieu lui parle pour moi aussi. Eh, nzambe alobela ye pe po na ngai yo. Même pour toi aussi. Ata po na yo pe. Alléluia. Amen. Que Dieu nous parle sur la nouvelle dimension de l'église. Nzambe alobela ye po na epimelo ya sika na eklezia. On a vu ici, on a entendu. Na nani to moyo kite. Mais basalika orgueil batika lika. Basalika lolendo batika. Lolendo kaka. Mais nous avons un pasteur enfant de Dieu. Kasi zuzana pasteur na biso azali mwana na nzambe. Son silence ne veut pas dire que Marambalo mais à solo malobité. Mais le roi batangi kombo na ngana tikana na zonga sima. Amen. Amen. Kebana motoke lukanzambe. Na bato ba yambi. Oui. Na robenga bango baza ba Belzebul. Bato ba yebi nzambe te. C'est vrai. Oui, bango nyo surtout ndenge basangana yona les églises mais le roi secte. Ya bato misala mabe. Soko tali po landeli bien na baso ba yeko ya mike na kalamba ya msu bango ba lega na vaseline ba zawadi kuta kosa. Ya solo wana. Mais papa. Makama mona ni onye so do Mike asali. Oui. Mike ango lobi na bino na se retirer l'église, na se retirer na mamni na kene kopema. Papa, même pas une année. Oui. Ozongi mbala moko, osimbi pe Bible bangata nzambe te. Tout à fait. Hein? Oui. Obangata nzambe te. Osengi pe bana nzambe bolimbisi te. O confesser pété, o sali pas ta kirda mais pas pasteur moko te. Mais papa, batika osara na bato. Naina tuna na mutuna moko. Est-ce que l'église na biso binzambi nzambi to l'église oyo lelo yo ebimi après catholique, ebimi après protestant, ebimi après ba armée du sali. Ezalaka nzambe to ezalaka bato. Nga na répondre franchement na ipena choqué bato. Ne bata la biso. La plupart ya babilo wana ba binzambi nzambe ele biso catholique, protestant, nini armée du sali. Armée du sali, babilo ko nyosho ba ele biso ya ba musulman. Oui. Eza ba religion na biso te. Eza ba religion bana. Bato balanda na kosenga na régie. Atie la biso na no mois discours ya Gilles Ranquin, ya le roi Léopold D. Tango ba ki pa na biso. Ouais. Na kosenga pina régie, atie la biso akotie, régie akotie la biso moi discours wana le roi Léopold D. Kongola yoka na matoi na ezala lokola chrétien de Béret. Parce que lelo na yepe na ko beta sete bana na nzambe bo fungola misu. Bob mana libulu parce que ceux qui tiki bino bo ko na libulu. Alors donc l'église wana nyo surtout la plupart ya bato wana tango roi Léopold atinda ki bato wana na Congo badaki na mission. Ba benga yi ba missionnaire. Et missionnaire c'est quelqu'un qui a une mission à accomplir. Donc et puis l'église wana eye bakoko na biso ba yebaki nzambe. Ba yebaki nzambe ouais tout. Soki na kikongo to bengaki nzambe nzamba mpungu. Oui. Mundele muto alakisaki biso te. Bezana na accepto. Bakoko na biso ba yebaki nzamba mpungu ba benyango na munoko na biso. Nzamba mpungu le ko banini? Nzambi tulendo te nzambe ya bakoko. Nzambe o bakoko baza bengezaki nzamba mpungu. Mundele ko lakisa biso te ke nzamba mpungu. Wola na même na discours wana. Gilles Ranquin to bageno toyeko lakisa bato bo nzambe te. Po ba yebi yango départ bakoko na bango. Ba bengaka nzambi maweje. Ye wana tanyo na Francine maweja. Maweja ouais. Babengaka nzamba mpungu. Nzamba mpungu ouais. Babengaka ona shongo. Na ebité maloba ozo. Babengaka nzapa. Eza na minoko bakoko na biso mundele muzako lakisa biso bonzambe te. Que makambo zo ba ya Willy Kunda ebiango. Mais ya Willy Kunda ebiango. Ya Willy Kunda ebiango Jansi Messiah la ebi makambo bande onyo se do ba ebi makambo. Ya tanga na l'université de Sorbonne hein. Ben oui, Jansi Messiah la tanga na l'université de Sorbonne. Si. Pire petit King Kessel. Tout à fait. Donc, so la nipe King ATRAP. So la nipe lignée banzembo ya King. Et d'ailleurs côté ils ont parlé sur la société, tu vas reparler sur ma bêtise. Il y a makamone sur deux hommes lelo. Et la plupart il y a pas passer na biso lelo. Et d'ailleurs ba bêtise et puis mon côté. Mais c'est répétitif. Au Rolanda, Bakenda, Alala Gina Mwasi,
mutaka le bimi les mêmes moi si wana za Mike Kalamba mais ça baké na l'allié Mike Kalamba ya l'allié Moïse Mbiepe te bite soki la kié Matuta pe te bite soki pe pa la kié de bango nyonso tu wana baye na bango ne kolanda ba nzoto ya basi ke ba ote ya ba mais Marshal Mobutu to ko ba pas prophète comment yo ko so ara basi yo ke na ko sukola basi mibali na bango sukola bango te comment yo ko sala veka na basi mais so tali basi ngo bango basana ba vetala ba silhouette ya basi wana au moins na basi ngo benage bekela mo pena nkolo o baza pena na nyonso to original sans silicone. Alors surtout on dit bien est-ce que erreur eza pas ya basi pas d'une image oui moi ça va être mon faible ouais oui moi ça va être mon faible ce qu'on t'a même Adam muto ko esagi na jardin d'Éden azali mwasi oui Eva oui ouais mais ce qui peut Adam talaka mayeli tant on nzamba tunaki Adam ueti ouais agaroba nkolo limbisa ngai na kwei mais ye akize nzambe eza rema bato ba wana na betela bamba rema ye akize nzambe barema wata barema alors donc tant ye akize nzambe kasi mwasi oyo yo pesaki ngai ye muta kwesi ngai voilà pourquoi nzamba pesaka lisusu mwasi te nzamba pesaka lisusu mutu mobali te. Pour ce qu'on lit la Bible déclare oui. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tout à fait. Mais la Bible le dit que Dieu donne. Oui. Non, qui trouve. Il faut y trouver. Yomo Luka. Pourquoi qu'ils aient sur nous embêter? Est-ce que Malobo Zobaji va mentir qu'à peine content? Mais papa. N'a pas d'avoir. Maramon a mis ses avares. N'a pas passé. Oui. Mais bana nzambe place bavandi ba se retrouver na maman na loba parce que na si pe na sala débat na pasteur Moroboy Olia qui est ya congolais Olia qui est 3 points na Kazarema Olia qui est 3 na les 3 points ya solo là oh pasteur Miko na les 3 points otangi na kombo na mais na tangi na kombo na na ba vérité oh émission où asenga na Kazarema balongo l'émission donc ça quoi à sous-estimer yo papa na fia kola liloba na ndenge moyo osakana te dans na fia kola liloba bi na suka émission bi na nini hein. Mais papa na mon ebi parole ngana ke na Kinshasa pa mapamba oyo tika la diacre en église ceux qui na zonyo se retrouver à convaincre maintenant ceux qui na zonyo se retrouver ngabité on se retrouver par rapport mais par rapport à ma bonne par rapport à ma dîme on se retrouver zani n'habité on se retrouver ngai nkolo après singa na vision na provision te na ko improviser te oui tout à fait pour l'instant mission nzamba pesinga yi et ya ko bimisa bana ya Congo na Buumbu Oyo ya Rwandais tous les 9 pays frontaliers na biso ndenge bato kota bato bima bato boma bato yiba bato sa nini nga mission ko la pesinga yango wana Martin Luther King azali homme de Dieu madala ko défendre ba noir na kati États-Unis c'est de la même manière pe ngai pe nzama pesinga mission ya ko défendre bana Congo Congo avec K avec César Ani. Mais avec ça, c'est dénaturer l'histoire de tout un peuple. Avec ça, c'est le Congo. Le Congo est le centre de l'univers. Ah oui. Pour tout le monde a accès. C'est dans la Belge. Bah, et les bichos, c'est pour dénaturer l'histoire de bichos. Mais Congo avec K. C'est le centre de l'univers. Mais ce qu'on sait, il peut y avoir ma bombe à mine ici, sur la Katia Kawana. Il y a bien. Il y a des gars. Les lobes ont la guerre de Bima. Au cas. Où est Zaka? Oui, K, ouais. Hein? Bandeko bazo mon bien. Si. Zaka. Ouais. Les lobes ont parlé bien sur ma ordre mondial. Hein? Gouvernement mondial. Tout à fait, ouais. Pyramide. Soko baloli kawana comme nini? Comme pyramide. Pyramide au Tchéli sur na ordre mondial. Mais baron vacances basé na pyramide. La plupart des musiciens sont sommet. Mais comme na sommet te na likolo et bon mami likolo ya sommet. Oui, évidemment ni baro da likolo ya ka. Donc bango bakansi pyramide baza na sommet, mais biso doza likolo ya sommet. Photo me makimia na mokili. La paix dans le monde et le monde dans la paix. Donc weza bokoko. Ba révélation. Ba révélation etalisko biso bana mvuluzi kimbango. Ah. Bana mvuluzi. Bana bilaka pe bilembo. Alors pona koyeba bana mvuluzi. Tokoyeba bon lolengini. Na bakoyeba na bilembo. Bilembongo, expliquez-moi bilembongo ça ni. Papa bilembo koyeba kaka. Est-ce que yo da congolais? Tango tambolaka. Oui. Tango ka mutatale olobanini.
est-ce que on malien akoyeba mamoza congolais akoyeba au congolais parce que biso pe bana bilaka pe bilembo te bana kana pe pe bana bilaka pe bilemonyo surtout na Sévan Bodot bazali ki Kokorigo place bazali Kokonzai Semai Nzembo ba o nyo surtout Nzembo on a gardé des templates on garder des templates moi la bilaka les bilaka pe bilembo c'est pas zoro bilel zoro pe bilel moi na bilaka pe bilembo il faut waiza ba wana na ebite wana foko no tuna ba koko se ba valider wana ebite wana ayaza mona bilaka te wana na ebite yo ndo lobi komonga na ebite bon ayebi na été mais bon tout ça ami alors to ko monanger na suka masolo na biso na ebite maintenant combat siko niveau combat za ndenge tes niveaux à combien ça très bien moi calme ça dans moi mikolo combien ça bien parce que nano boyo kite que eloko moko salema to combien aussi la tête d'une image yo za panza sango kongo yo panza sango mais combien aussi la tête pourquoi ngai vol comme na banda combattre combien d'héritage toujours na part ya ba Lumumba ba Okito ba Kimbangu ba Kimpavita de ba koko na biso batikila biso combat même na France to vandinga na yo lelo Macron za président ba dans la démocratie mais combien de choses toujours chose mona ba Mélenchon ozomona ba madame royale bazo sala mo ba déclaration banane pour ne pas citer les autres et ça combat oyo bango bazo mené tout à fait. Le combat est aussi là, mais sauf que je déplore. Na ndenge bandeko msu ba komo bunga nzela. Combat na biso za combat ya idéologie. Combat moko idéal. Combat moko ya ba idée forte. Maintenant aujourd'hui c'est dégagé. Comment on se dégrader dans ce sens on a mon bandeko msu bazo na makomia tribalisme. Kotimiki na kata combat. Ba komi ko loba makomia combat alors que ngana te basusu Mobutu asalaki mingi pona unité nationale na landa rappel la plupart ya ba combattants belé tant baloba so ba vidéo ezali o ba baloba o le Congo sera indivisible maintenant yo zo na discours ke baluba wana to bato bandundu wana to ba Congo wana comme déjà tribalisme ils ont profité na bato ya Libana o bazo ka ba balkaniser Congo tout à fait ils ont séparé bato tout à fait combat so il combattre bon combattre Chilombo parce que biso nyo surtout toujours combattre Chilombo parce que ayiba combat na biso famille Tshisekedi ba yiba combat na biso pour ba s'enrichir ba yiba ko na ndenge mais combat ba combattant tant todo tia pression nous allons au four au moulin oui tout à fait tout le monde a une famille Tshisekedi na Libana te tout le monde a une maman Marthe na marche te tout le monde a une Félix Chilombo qui na ba garde à vue te caché Zisser ne ba quitter mais soit disant il pas ça rappelle combattant mais caché Zisser ne ba quitter mais caché Zisser mais combattant comment il combat comme combattant pour ça mon Tshisekedi batu bayebe po za imona Tshisekedi mais biso ba o ba papi volcan tata na ngai bana Congo te tata na nga boma RZA société RZA te tata na ngai akanganda ko ya RZA te mais batu bayebe nga pona combat on a mena tout à fait mais soki ba misusu bayebi bango c'est parce que bayebi bango na ba kombo ya batata na bango oui c'est normal hein donc le roi bayebi bango na ba kombo ya tata na bango po batata na bango babundaki yango balati kaka poso ya batata na bango eza kombo na ete me kombo ya tata na ye yango elati yango to mais ye kombo neza Chilombo mais lelo bino ba kongole bo changer na 2000 na 2000 combien na 2011 a se présenter na kaba ka monga député kaba ka monga na kombo ya Félix Chilombo Tshisekedi on va na poto Tshisekedi na Félix Chilombo Tshisekedi on na poto non Chilombo Tshisekedi prénom Antoine Félix hein oui là ça mais si content yo au comme il sous son nom Tshisekedi Chilombo Félix Antoine bah renversant mais papa tu vas na poto moniteur comme deux personnes différentes ben sugi ya tango na identité na tango bongo mais liboso tchaka comme lokola papa combat papa ça na kacha makamba bon bref arola ta comme le surtout ni mais famille wana ba yiba combat na biso yiba combat pour ba s'enrichir kaka makambo so na ba Kabila dégage makambo so to banako lo ba le peuple d'abord makambo to banako lo ba nyon surtout pour na peuple bango ba l'attaquer mais lelo ba komi na pouvoir lelo ba komi na banda ba komi na pouvoir ba s'enrichir progrès social les œuvres na Congo
c'est là on a bête à cette dans mon bande comme sous batloka be fonza OK au fan de ça l'émission baluba toko banir bango na Congo yo fonza c'est yo Congo on da Congo Congo da tata na po yo benga na baluba nga on a vandi na plateau non c'est là c'est ça c'est là ngana s'il ça s'il te plaît ça na côté c'est là côté combat non wana comme buzoba combat est contre tribité combat est contre bicoloté combat na biso za idéologie ozo telemela sko bato na telemela bato ba na tribalisme parce que koloba muluba mukongo mukani munini te papa nga na vandi na plateau na yo déjà nga moko na vandi boye petite sœur na nga bali katange yo mo pe muluba zela maintenant ngoloba na muluba je suis moulou et de l'autre côté je suis katange bakoko na nga musu baza katanga tata mwasi na ngai aboti na mukongo bana 8 siko bato baza maele te bozo kota na je ya bapaya o bazo luka ba diviser biso ba na balkanisation ko uta sur libanda te po bato ba si ba comprendre que moyen to kota balkanisation ba kota la biso na kati ngai naza na bandeko bana tata mwasi na propre petite sœur ou alandi père nanga Bumba et génie abota na mukongo bana 8 petite sœur nanga propre aboti na katange bana 5 donc ngai moko naza mélanger de l'autre côté naza na Kasai bakoko na musuba uta na Katanga siko tang bino bodolo ka bo panza baluba wana to ko benga na ba siko bano baluba na opesa ko exemple to ke musika te Adolphe Muzitu oui aboti na muluba Yazam Tabandu Azam Tabandu c'est un frère Adolphe Muzitu c'est mon frère oui aboti na muluba Azam Tabandu na oloba mama Fayulu te parce que Fayulu ataboti na Camerounais wana na Fayulu baza ba nationalité du te Camerounais au na Cameroun Fayulu au soki na Sénégal place au Bangolo mais moi je parle de mon frère Fumumpa Adolphe Muzitu abali muluba siko bana ya Muzitu boko benga na bango na Bandundu to bana ya Muzitu boko benga na bango na Kasai c'est là on a bageno bandeko ebele baza maele te bandeko ya combat to bandeko ya combat mususu bazo kota na bakati ya biloko mutuloko efonza et ça là passe na mona mususu waza na Afrique du Sud chinois aleka déjà na ba internet kolela odombo abotolinga mwasi mais mutu azolega na internet kolela babotolinga mwasi mi benga combattant mais imagine toi général de Gaulle en France wa sala ye résistance wa za ko bundisa ba occupant général de Gaulle aleka lela babotolinga mwasi général de Gaulle. Imagine toi général de Gaulle les gars. Ouais, je comprends. Est-ce que résistance est salé? Mais lorsque j'entends les Chinois ont besoin de discours et haine, que j'ai considéré et j'ai pensé que avec l'idée, photo na ba idée, bisonné surtout de combattre Chilombo. Les patriarches Chakuja, avec papa les qui Chilombo. Est-ce que Chakuja zana Chilombo? Chakuja so combattre Chilombo. La plupart ya ba Kasai belé bazo souffrir. Et na mona bozo image moko ya kala tang ba benga na ba Kasai na kyungwa kumwanza tango ba bilulu bien de kwabo. Bozo image na bozo so botala ba Kasai nenga bazo ki makasai bazo kene na Katanga. Mais Kasai de pa na bango akene Katanga de pa na ye. Mutabandu no akene Katanga de pa na ye. Mutabandu no akene Kasai de pa na ye. Mutu Équateur akene Kasai de pa na ye. Muruba kene Équateur de pa na ye. Moi nini eza na kati ya Congo de peksa ba keba kena. Bata mwana Congo. Eza bana ba osala makamwa. Mais ba bêtise wana za batuka be fonja. Batuka ba chinois garçon en Afrique du Sud. Aleka déjà na presse à Golelo ba botolinga mwasi. Na combattant. Basi belo ba boto na Congo pena. So ba botole mwasi. O leka na presse pour la poignée. Ya leka na presse ale. Ya leka le dombo botolinga mwasi. Dombo botolinga mwasi mais so ki odombo abotolinga mwasi. Voilà spiritas. Et spiritas c'est spiritu, exact. Merci. Donc, na interpréter bango. Comment na biso eza combat moko ya NT ya ba idée fort ouais idée fort ouais comment na biso ezali combat ya ba institution forte na kati ya Congo comment na biso eza combat tribalité soki bino boza na bandeko banankasi ouais vas-y banankasi nanga petite sœur nanga aboti na Katange tout à fait Mfumumpa Muzitu aboti na Muluba mais comment vous pouvez vous imaginer na mona Katange moko ya zoba bima na télé le biono biso ba tout pesa ki Kabila combo ya Kabila Kabange mais to improviser ki to pesa combo il est pas ça combattant ben oui ba pesa combo ya Kabila Kabange ya Katange
Abimé on va improviser va passer Kabila combo, on a Kabila balukele. Mais nous ce n'est pas plus un secret pour des polichinelles. Tu as vu que Kabila est au Rwanda. Mais comment pouvez-vous accepter un Rwandais bon comme c'est Katanga? C'est ça. Mais bande qu'on a vu na bande nous sommes na Katanga. Bon bien non. Batona ba ta bande. Ceux qui baluba ba na Katanga, ba baluba. Ceux qui bangala ba mais donc trahison ça makas na combat. Mais non, trahison ça teza ba brouti. Bato ba tenir discours on bato ba jouer. J'ai un bateau badolinga ba panza biso ba balkaniser Congo. Parce que balkanisation ya Congo. Ça makama mbongo te na se. Papa na ba makambo ya mbongo te mais na ba makambo ya brutisation. Eh bateau bazo ma tribalisme mais ça te que baza influencer quelque baza influencer te baza ne bazoba. Zande bazoba. Baza bazoba ba comprendre combat na biso te. Parce que mundele to ba Rwandais ba comprendre que soki to lobi to ya na balkanisation directe na Congo et ko kota te. D'où faut utiliser ba tuna kati pour la balkanisation na Evan. Et yango na totele na babiloko wana. Mobutu abuni peu importe mabe na ye. Tata bo moko, mama bo moko ekolo bo moko. Alongoli ki tribalisme. Alongoli ki tribalisme lelo baluba babota na bangala babota na basuku bane. Mais yo siko zo na discours. Moza kanda. Il faut na lobela bazoba ba combattant baza na discours ya haine wana discours ya division. O bazo jouer jeu bato bazo le kabaya na balkanisation. Parce que tant que bozo le kana ba mission bozo ba kena, le Congo restera indivisible. Mais quelque part bozo sous quelque part bozo balu bana to banir bango. Mais est-ce que bon moment bozo jouer jeu ya balkanisation. Tout à fait. Et le loso balu ba bi ouais, to za pa na biso pa zo pa na biso to so ba pa na biso de. To kena nini? De jouer jeu ya l'étranger va compter les biso pour pas panza biso. Tout à fait. Si on fumumpa mujitu o aboti na muluba. Bana mujitu bo bengana bango na Kasai, po tata na bango ta bandundu. Bana mujitu bo bengana bango na bandundu po mama na bango ta muluba. Voilà pourquoi on a bé. Bandeko bazan discours c'est de la brutisation. Bato na moi si on a ni comment il s'appelle encore Monique Moulongo. Mais Tata n'est sécessionniste. Tata n'est déjà complexé. Moi, on a botami nanda qu'on a bangwata complexé contre Baluba, contre Bakinois, contre Congolais. Je suppose que Tata n'a bangwana Bakyungwa Kumwanza, naba nani, naba nani oh Chombe. Bazali est sécessionniste. Moi, je suis dans un discours de haine. À quoi il y a un nanda qu'on a bango. Na repère sur votre image, au rocher la repère toujours à déclaration tata moi na moi ça na zo bageno. Oui. Il faut que tu na ba na biso na ba classe ba ke negotanga po baluba bazotanga balobaka français bien na ba o bazana Kinshasa kuna ba kinois balobaka français très bien. Voilà pourquoi togoyi gotika la karate biso pe photo tina bena na biso batanga po mais frère comment vous avez biso nyo surtout. Si vous avez un discours ya haine ya makamni. Ce qui peut te le bito la vraie histoire. Oui. Mais Katanga na muluba ba uti pa tata boko. Si, tout à fait. Ilunga Mbidi. Adako qu'on a besoin surtout, il y a Katanga, il y a Kasai, il y a Kananga, il y a Kasai oriental. Tout à fait. Mais comment pouvez-vous accepter des étrangers? Bon, je pense que ça écolo. Na Katanga, Bazos, Kobeta Petro, Bazo Bagano, Katanga, Njo Kwetu. Et les mêmes étrangers, Bazo Finga Bino, Mon Balabigano. Bazo finga no bazo bana no bakatange baza batu ya nini ya komela basula babenga raoni na nini na Kiswahili zela batu wana bino mo pesi étranger bazo bakatange buko ba pombe donc ngo bani basula baza basula bakatange basula mais basula bakatange basula des Katangais c'est des bosseurs. Moi j'ai de la famille au Katanga. Maintenant, on a besoin de discours et on a fait boutique. Parce que Boébi soir il y a Congoté. Merci, merci. Merci. Surtout dans Congo. Mais Mouzé Laurent Désiré Kabila Tangoyaki. Oui. Avant de ça, le combat, il faut rappeler une histoire de Mboka Nabino. Tango Mouza Yaki. Jacques Amine est déjà au Koufa. Mbongo est sali fort et financer guerre ya Mouzé contre Rwandais contre Bataillon surtout. C'est Miba. Diama de Kasai. Diama de Kasai. Hein? Oui. Mais le logo Katanga Moutozoli ça Congo moment. Mais Balou va laisser Congo pendant combien d'années? Chilo monem taza zoba, to sangana biso nyo so to bengana Chilombo.
Arrêtez de vous perdre, arrêtez de perdre des pédales. Balouba. Non. Notre seul ennemi est à Chilombo. Merci. En tout cas, Mela Maïmouké, tout comme Nasuka, n'a pas été le bani au na balandi bola na biso po tout ce qui ça parce que na Lilo bana ko lobanga. Congolais yo ka mona ofinga. Batonyo surtout bazo na discours ya ba sessioniste. To ya ba ben ya séparatiste. Hein? Batonyo nyo surtout. Buko ba bumbafu. Ah. Vous comprenez le côté. Ah. Buko ba bumbafu. Bino batonyo surtout bojoya na discours ya séparatisme. Boza ba bumbafu. Boye ba histoire ya Congo. Parce que lorsque vous parlez de trahison. Mais papa, Ngonzi Karlibon a fait encore le pire. Hein? Munguldiak a fait le pire. Birim a fait le pire. Ceux qui vont comprendre que lorsque Ngonzi Karlibon vous avait dit conférence nationale souveraine, tu sais que aussi les pères c'est traître. Bah nommé Abimi Premier ministre de la conférence nationale souveraine. Mobutu Aboyi. Nani Abdoulaye Wade na Congo. Parler des membres 1, parler des membres 2. Il y a eu des négociations. Pour voir ça, Premier ministre a opposition. Tant qu'on a parlé des membres 1, candidat na bango Zaïti Tshisekedi. Bako Mikuna, Mobutu Aboyi, Azu Munguldiak. Tu as vu l'image des années. Est-ce que Batu Batelema Babage non Munguldiak c'est un très très bon non. Batu Batika qui soudé combat, to combattre to bengana Mobutu wa zalaki ennemi commun d'abso. De la même manière la minute ennemi commun d'abso zali tuer le Mona Kabila. Et après Ngonzi Karlibon daye. Je vais choquer les gens. Ngonzi Karlibon tangoye. Oui. Alobinini. Lokola da komi premier ministre. Nabana ya ba sentinelle. Oui. Ba rolia ba soso. Ça veut dire oui. Ngonzi comme étant tribaliste. Bana ba sentinelle ongunza benga ke bana ba tabandundu. Bana ba sentinelle. Barolia basoso. Mais comment le premier ministre rôle bageno na bana ba sentinelle barolia basoso. Bana ba sentinelle na ko viser ethnie moko école moko ya batabandundu. Ethnie non. Mais batabandundu qui ba yakat. Qui ne sait pas que je vais être franc. Qui ne sait pas que Ngunzi bana ko soit bande ko na biso na bakatange na yepo na vocabulaire mais faut morto relater histoire de la vraie histoire la vraie ouais vas-y lorsque Ngunzi disait que na bana ba sentinelle barolia basoso il visait les tribus yaka parce que les lois yaka pe batangi si bana na bango ba kol si bana ba sali ba université ba yaka pe ba komi mais à l'époque ba belge ba yaki ba yaka ba belge ba tika le repesa bango espace ba kotana na ba classe ba ko ba ko ma pe batu. Même Bakatange, Bandekonanga, Bakatange. Babek sang baki na Katanga. Mais permettre qu'il n'a pas baki qu'on soit Bakatange, baki négocier la musala, mais Bakatange, Babanego linga musala te. Babek bakina qu'on soit Burundais, Rwandais, na Baluba. Pour bailler au sein chez Camille. Et après Rwandais, na Burundais, Babota banana Bandeko na biso na Katanga batikala. Voilà encore Basama Lukonde babimela côté wana. Tata na Rwandais, lokola babota na Katanga. Batata ne bayaka kosana Katanga baboti bana batiki bazongi na Rwanda et baluba babesi ba non baluba lokwa bazosala bakatange baba sula to mema bana baluba bakende kotanga na Belgique po bazonga ba ko gérer chez Camille. Mais na kotuna motuna moko na tango ya Mobutu entre le Rwanda na Zaïre tozaki no solo moko ha makamo no sotu ya kobeba. Tant que Kagame baye, Bill Clinton a pris décision qu'il non, faut pas renverser Mobutu pour piller la richesse ya Congo. Moi mes Katangé c'est mes frères, les Yaka c'est mes frères, les Ngala c'est mes frères. Bâton ils sont pas bandé konangai. Mais ceux qui n'entendent pas n'entendent relater quand ils sont pour baguer. Makambo est traîtrisme et bandit les lotés. Et traîtrisme on a ba kolo ba kulu temso ba bandé ko sala ba. Na pas de na révélé sur l'homme sous. Na moi toi qui na le basuka mais na moi basuka ngozo continuer kaka. Na betaka mo po edina image ba occasion bo mona na ramingi les hommes ramingi te. Bimisa penza lelo. Faut na bimisa ba occasion bo zo ramingi te. Parce que problème to zo na o ba boma baluba na Katanga. Tant bazo ba bilulu bien de kwabo. Bilulu bien de kwabo ngo bani.
ba fourmi eza na ba fourmi mo eza na mitu ya rouge po ivige dalingaka ye ba nyonso ba fourmi wana ya mitu ya rouge baluba babengaka o mankenena banani bakatanga babengaka o bilulu. Voilà pourquoi je vous dis que naza na lien côté kuna naza pe na lien côté. Lorsque je vous parle des mots swahili, parce que chez moi on parle aussi swahili. Dans notre maison on parle aussi swahili, on parle chiluba. Dans bazo ba bilulu bien de quoi beau. Donc baluba wana baza lokola ba fourmi, faut pas qu'elle ne pas na bango. Ah oui. C'est Kyungu et conflit ne outil place nini. Tant Ngungunz Karliban va nommer premier ministre, tu sais que d'Aboyi, Ngungunz la premier ministre, c'est là où le politicien va profiter, va tirer la ficelle, va opposer des peuples aux frères. Le rôle est tu sais que d'Aboyi Ngungunz la premier ministre, Toko Bengana Baluba na Katanga. Et de l'autre côté, c'est comme les Baluba était instrumentalisé par Tshisekedi Abanako Kosa Bango. Oui. Bango pe babino lokola baboyi Tshisekedi, biso pe tokondima ngunste. À la guerre ekoti. Guerre ekoti. Mais lorsqu'on ça en politique, aujourd'hui na idéologie ya kokabola, po benda. Oye na discours ya séparatisme. Mais les lorsqu'on kokabolita on a pouvoir, on s'en peuple na sundeni. On s'en peuple. Et là, nous avons discussion, discours banal, non. Les tétés là sont des traîtres. Mais depuis quand les tétés là sont des traîtres? Soit qui nous Makoufa pas dans Congo, qui était mon tété là. Mais comment vous voyez les discours les tétés là sont traîtres? Au Congo, du jour au jour, ma Marak. Papa, il faut tomber déjà, c'était un bateau, un discours à Bousso Bana. Ceux qui mundele na ba Rwandais ba ko balkaniser Congo te ba ko luka ba utiliser kaka ba congolais ya kati pour ba sa nini pour ba balkaniser Congo na zo ka discours on a déjà na efonja oui baluba ba kimi pa na bango ba kimi nzala me muluba na katanga muluba de pa na e bozo ki manzale pa na bino bozo na katanga me muluba na katanga de pa na muluba na bando ne de pa muluba na Équateur de pa na mutu Équateur na Kasai de pa na e Chabien na Kasai de pa na e Mukongo na Kasai de pa na e parce que ça congolais dans la loi moko te pengi congolais ko ke na région to ke na boité a de pa na e moi je dirais même que ba faut entendre ba kima Congo na nzala aye na revendre na poto oh mususu za na Afrique d'ici chinois oh les gars odomba botolinga mwasi na ngai il fallait revendre na Congo mais yo kele pa ya ba paya na Afrique d'ici bazo beta bino matin midi soir bolela basi d'Afrique bazo beta biso bazo sala biso mabe mais zonge pa na bino yo parce que okima pa na yo kenda revendre kuna na nzala nanzala wana yo kenda kuna ole kenda bato nazole odomba botolinga mwasi na ngai odomba botolinga mwasi na zoba bolole bumba en tout cas merci en tout cas la moni kanda na yo manifestant il faut na recadrer bango merci penza na invitation en ndenge on demi invitation ngai malgré merci dino image il fallait une bête na barema oui après na ko recadrer ba détracteur ya Congo o bazolo ka ba panza bana ko ngabu na mona vieki nga beta pena lo bagano nanga da bosobo meki ka balkanisation na nina ko tamfinda kinkese na ko tamfinda na zo banzete na zo ba arme to ko bagare oh siko yo so na discours mo baluba to ko banire bino baluba bodo ki m'envoie li boma bumba fu merci en tout cas na baino so bolanda ko bato bumba fu bolanda ki émission na biso ya lelo en tout cas na réalisation Yves Genda bambote no peswali merci na musalo sali na popo lelo Jansi Misiala merci encore na Gilles Mamanzeka TV et ya Willy Kunda donc on les équipes mobiba oyo ekambaka les King de la presse merci na Balion de la presse nyoso. Merci encore na Tio Dema, merci na Tio Pinto, merci na yo. Non, il y a une image na remercier nengo ya minga yo pesina pen espace. Oui. Na s'exprimer. Na bimission za ekati na ngai. Le Congolais faut tous ali boké. Ndenge maréchal Mobutu ba tata bo. Moko. Ekolo bo. Moko. Mokonzi bo, moko te mais. Comment la démocratie? On va voter, voter. Mais tu as tata bon moko, école bon moko, maman bon moko. Maman bon moko. C'est ça. Alors, mouton, on a un discours. Eh, bah comment? Eh, bah yaka. On a peine tout ces bangos là-bas. On a yo, na rola moussavie que c'est Rosapina de. On a de la part, na yo, na dengue. Scanten. Scanten. Merci. Ciao. Kouloutou César Ngadi.
Adiloba, Yalolo Swami. Ciao. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On peut toujours artiste Oyo, il a toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture la chose allée de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundono te. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, édine image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons fret par conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes et le team dans l'avion. Le team de la petite police, la police express, où c'est là à des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à la poto, au salimaranon sur la kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses. Salon MK Coiffure. MK Coiffure ezali salon ya bana mboka na Jivizi sur Orge 7 rue Hoche 91 260 Jivizi sur Orge sortie Condorcet salon ya bana mboka na salon MK na Jivizi à proximité à gare donc to bengi bino boya mingi boko sepela Tabo outi par-ci par-là, boya, ezo kwase de coloniens surtout, to bengi bino boya, boya kusala basuki na bino awa, na salon MK, eza na Jivizi, à proximité na gare à Jivizi, 7, rue Hoche, to bengi bino boya ebele. Bota langa kaka, le basalinga suki, na maquillage, donc basalinga awa. Bazin Mignon, Rayson, à 91, Bazin à Paris, Talaka de on a un beau garçon. Na sengi na ba vrai ba vrai chéri ba sa kitoko baya ba tantina bien à classe savoir kitoko ya liawa et puis place mo ya kimia na bengi bino batunanga nyonso ba masa ba vie nanga boya na salon na biso chez MK na Jivizi donc adresse c'est rue Hoche sortie Condorcet donc boya ebele bon mona ba coiffure à kitoko to akota ba coiffure à boy Manzaka doit bien bosser puis la bosser retrouver. Si tu veux la makamozong na Jivizi, ba jeune 91. Boy ba makamozong na Jivizi. Bon pata ni tout donc awa ne makamushi MK. Boy biga idéologie. Ça bon moi d'ailleurs passe au 91 au simbi de la place makamozong. Donc na lobby pour la communauté ya Congo, ya bana mboka. Vous avez musika ta pembeni ya gare ya Jivizi. C'est donc ça la noce tourner sur le nara. Facile, jongle, pédicure, manucure, dombo et belé tout le monde.
Jivizi on a Paris donc tout ça pendant Moussa ils ont salamana nene tout donné tout ngara et dit qui ensemble on est là chez MK Coiffure balobi Paris tout 91 boya ebele quoi yemoko lijo la coiffe à côté quoi soko lingo zonga tunoza ba coiffure boye ozwa na bangeli toya montikil papa lelo toujours meilleur ntaze chabino tout le monde tikil boya bana mbinza awa chez papa lelo boya MK Coiffure donc ma solette stoko na kati ya Jivizi gare temps normal et mezo kanga bouchon. Edino yoza fin mutaliki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo shikote bango